la promotion. Agriculture, pisciculture, élevage en action. Accompagnement pour votre réussite. Agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. Ensemble au Salabilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora. Pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités. Tout devient réalité. Réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement. Fantastique Info TV, magazine au business. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Merci. Voilà, c'est parti, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Na Tony Samine Sengarosel la bino vidéo à Lelo. Nazali na 30 km ya péage à Kasangulu. Et si vous avez na kati ya village ya Sonabata. Oyo tokosa la découverte ya monene. Et puis ba Congolais le Kumu, ba Congolais depuis États-Unis Kasimote mana bango. Ilalaka awa na kati ya Congo central. Bozomona ferme Bomoko. Autre tête bino Lelo kasi. Nazali ngai moko te nazali na moko ya bandeko oko se présenter to bazali nani pe nini ezali koleka mbote ndeko mbote ndeko lycée. Voilà, et ça la Fantastique Info wazola ndona mokili mobimba kombo na ezali nani. Merci beaucoup. Kombo na ngai ezali donc o babotelanga eza s'arrive. Mais na pembe na botema na ngo babenga nga les blancs. Alors nga moko na kokola nga na moni non. Fana changer kombo babenga nga vraiment na so ko lukanga bolukanga na kombo ya simple juge. Simple juge. Alors baladi Fantastique Info ozona na bilili tozali awa na kati ya ferme Bomoko na kati ya Congo central. Alors ndeko juge ndeko kobenga yo na émission ya lelo mais quand peut représenter biso awa tozali wapi awa ezali nini. Voilà, merci beaucoup et encore une fois de plus na parole au Pesinga. Awa premièrement tozali na Congo ya province ya Congo central. OK. Province ya Congo central oyo epesami na territoire ya Kasangulu. Secteur Luila, groupement Mbanzambata. Alors village c'est Sonabata. Mais awa siko lelo no tolo babwe tozana kati ya ferme Bomoko. Ferme Bomoko oyo epesamela na bango moko ba patron et maman la patronne, maman Petroni Disinga et papa Freddy Disinga. Voilà, papa Petroni, maman Petroni na papa Freddy depuis mboka États-Unis to pesi bino mbote esika bozwami kasi to yepe ko encourager mosala bozali ko sala ensemble na biso pour découvrir nini ezali na kati ya concession na biso da concession na bino et le ngona ndeko juge. Alors au sali présentation à faire bozali na combien d'hectares awa tozana 10 hectares. OK. Alors sur les 10 hectares ils allaient répartis dans combien de zones, c'est-à-dire ils ont un département il y a biloko nini o bozali na so ki ko énumérer avant tout mon yango. Voilà. Awa nakati ya ferme Bomoko en tout cas première culture ezana busona no linyoko. Et yango moni to présenter awa nakati ya pano na biso. OK. Donc linyoko eza culture de base. Pourquoi na bengi yango culture de base? Alors tango nga na yaki awa Maman Petroni a ebisaki ngai ke les blancs. Alors na zone na ferme nanga
mais eloko liboso faut que se souvenir nano ngana lingana liboso linyoko. Pourquoi linyoko? Pourtant babotaki ye tanga commencé na âge ya kolia esengela ki bala mele fufu ne yango siko donc a valoriser linyoko pour que donc mokile ke base. Alors tokolobela makambe belé pour na likameta linyoko, mais ce n'est pas encore le temps. Donc je peux donner une explication awa na avant longa linyoko bozomona maboko wana simbani eza 4 maboko eza wana elingi loba nini. Donc to simbana pour que musala liboso wana maboko wana bozomona esangani wana. À part maboko bozomona régime mbila, cela veut dire que toza pe na banzita mbila na kati kotoyo. Alors banzita mbila wana pesaka biso mafuta huile de palme oto benga na français. Alors yango nde permetaka na bandeko pe balambelaka et puis totekelaka bango. Donc totekelaka bango moko pe bayebi ndenge baliaka mafuta na biso. En tout cas tozaka na ba déclaration moko ne mbila wana. Peut-être yango wana nazaki nango monsieur. Merci. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un combo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement. Voilà, c'est parti, très chers abonnés de Fantastique Info Télévision. Nous avons toujours à Nakati à ferme Bomoko na Congo central et précisément na Katia village Sonabata Otorosala découverte ensemble et Romona Ndengeni Bandeko na biso depuis mboka ya États-Unis kasemote mana bango ezali na Congo central et leur basali et longo na ndeko juge ou azali sur le terrain. Alors ndeko juge tomeka otal obeko expliquer biso logo expliquer de soto expliquer wana. Alors to komisika ya nini boloni nini vraiment. Toujours tozaka na kati ya bilanga na biso manyoko bisika oyo tozo présenter poto lobaki na ibandela lobaki eza culture de base awa na kati ya ferme Bomoko. Alors oyo nyonso bozomona boye eza bilanga manyoko oyo tosalaki na ne oyo. J'espère que esalami bato bakomona tanso esalami na engin non eza engin te esalami na maboko. Alors culture na biso manyoko yango donc ndenge bandaki ne bandele kuna kitoko kita nango na sekuna. Alors, voilà, merci beaucoup. Alors, pour le qui est Manioko, mais quand vous travaillez, unité de maison, combien vous savez qui Boloni Manioko, la combien d'hectares, s'il vous plaît, sur hôtel, c'est pas la Fantastique Info Télévision, parce que nous avons lobby à la monnaie simité, nous avons toujours un bébé dans la maboko, na minute on revient faire la personne super. Boloni étendue à Bolini de juste à la caméra, s'il vous plaît.
Voilà. Donc, d'abord, terrain, il y a terrain à 10 hectares. À 10 hectares, je pense qu'il y a un coin qui est resté là-bas dans le lac Sabino Yango. À 10 hectares, ce que l'on a un coin, donc ils ont présenté des hectares. Pendant que nous avons 10 hectares, donc, la partie nous surtout ils ont exploité. Alors je pense que ceux qui ont stimulé, partie où ils ont na kati ya 10 hectares, donc ils ont 9 donc nous avons 8 hectares ils ont exploité pour na manioko. 8 hectares, ils ont exploité les maniocs. Voilà. Mais qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que si réellement ils ont 8 hectares, donc 80 000 mètres carrés au Bologna Manioko, alors pour l'idée c'est d'avenir l'air pour ça la récolte parce que Bologna qui est en janvier. Est-ce que non c'est le Bologna qui est en janvier ou ils ont monsieur le Bologna qui est après? Voilà, merci beaucoup. Donc nous sommes le Bologna qui est à mon côté. Donc tout le monde a pardon, na période par période. Tozana net biso toza batu ya fin du mois. To concentrer ka net mois oyo ngane na sala ba planification na bande konanga. To concentrer que mois oyo tozo beta étendu oignon so to donc tozo labourer yango et puis tozo planter yango. Net to sala donc ezana manyoko ya octobre, ezana manyoko chaque mois. Qui to comme na mois d'avril, les places to clôturer ka makamunyo surtout. Okay. Donc, ce qui n'a pas une explication, beaucoup de que chaque mois, en tout cas, tu as milona na biso to lona ki oyo babengi manioko. Voilà. Baladi fantastique info télévision. Ah ouais, manioko est priorité. Na kati à faire, mais bomo que c'est quand tu as mis awa. Alors, pour ça, là, 8 hectares, il y a manioko est tellement ébélé. Ceux qui vont respecter ne bolobi 80 000 mètres carrés au sali. Mais qu'est-ce que vous comptez à Rosala manioko en ce que bimi? Borote kango fufu borote ko boro transformer na kwanga boro transformer na into boro sala ngo nini manioko projet za nini. Voilà. Toujours merci beaucoup. Question za malamu. Tota la caméra s'il vous plaît. Omoni tant to sala ka eloko to yebaka objectif nango. To yebike ni to sala boye suka nango ekozala ndenge nini. Ne uti ko soulever point wana surtout ngana na otanga bakwanga wana te banini te menga na simba ka point moko. Donc on nyos to sala boye suka nango suka na fufu. Voilà donc musala so donc manioko so to récolter to sala ka yango fufu. Peut-être question monsieur ko landa wana na ko répondre. Voilà. Balanya fantastique photo meka pe ko tambola to meka ko tala un peu 8 hectares ya manioko basali ceux qui vont mettre ali bongo to koyeba yango nde to ko tambola ka na bino balanya fantastique info télévision. Alors tous allez toujours de cette qui est fantastique il faut aller une université buissonnaire oyo tous autres na question pour na koyeba bandeko ba investir na bandeko ba kolinga ba investir ba sikani ni ba rudi ko banda. Alors balona liboso ko tala biso na nzela ya fantastique info télévision to senga na toujours au s'abonner et au partager vidéo na ndeko mususu. Alors ndeko juge il y a encore une autre question dans autres tous na manière to tambola manière ko boloni ezali variété nini bobengi ngo na combo. Ah, on se revoit sur la fantastique info, s'il vous plaît. Voilà, merci beaucoup la question. Donc, tant que vous avez posé la question, il faut que vous merci. Pour ce que vous merci aux ingrants. Alors, je vais expliquer la variété au Yotolonia. Premièrement, avant d'expliquer la variété, je suis un technicien, quelqu'un qui se débrouille. Et puis, je corrige plus que les agronomes. Pour y aller de l'autre côté. Voilà, premièrement, on a salué ma belle. Tant que vous avez ma belle, en tout cas, c'est terre sablonnée. Il y a une poussière. Donc, ce que vous avez la technique dans côté, ça signifie que vous avez toujours zéro. Alors, sur variété, à tous les cas, deux variétés à pamba. Deux variétés en wezanini. Awa, ndeko tango tango bandeko ba otala, oyo ba yebi butiro oyo, ba kolo ba yebi komo na ngweza kizela. Donc gelar oyo eza boutir oyo kaka mutu fait supporter na ba sorte ba mabele oyo na ba solo ezali sablonné sablonné voilà donc oyo gelar donc yeninga za boy ata ninga langa zo sala boy en tout cas manioko poezika eza ma passe. Alors à part ça to za pe na boutiro wa bengi projet oyo eza boutira projet. Alors butala projet parce que to lona ki yango par manque ya ba boutir. Osomone te boy déjà projet yé donc ma belle nyoso ni comme secret abimi libanda abani ko kauka. C'est pour cela tu préfères gagner mingi na batterie oiza qui gela. Voilà question ya ngwana comme réponse. Voilà, merci beaucoup ndeko juge na ba réponse na yo oezali vraiment une université buissonnaire tout ça là kotambola na 1 hectare il y a
8 hectares ya manioc tout ça on a bisika comme manioc ça déjà ba graine hein oui la saison sèche la saison sèche tout ça na période les périodes tout ça la période il y a ba nzete oyo epesaka ba fleur OK on doit remarquer même na ba safu et au tal so tali boye ba fleur ezali donc nzete nyonso donc surtout période mois to comme mois d'août mois d'août oyo en tout cas ba nzete nyonso et fulaka donc même yepé aprofitaka fo a fleurir même ba les légumes tout ça là qu'on so que au monde il y a toujours des fleurs. Alors voilà ndeko juge to yebiki na mabele na Congo central bandeko mingi balingaka yango par temps sanga to kendaka na biso donc balingaka yango mingi parce que mabele zali mingi sablonné muso eza sablonné argilé mais ah yo tombé ka mabele où ezali plus sablonné, mais comment on va s'en sortir pour nous réussir? Donc, de bien réussir parce que on va venir pour notre la paix récolte n'est bimakoto. Mais il y a romona yomoko, vous avez déjà essayé de exploiter belé, entretenir un peu kitoko, nande tozali komona, bilangezali cerclé, bilangezali propre. Mais kasi, ozo sala nenge nini pour na ozala na esengo ozana ngo ya rolona na mabelo ekomaka zelo mingi, pe bat mingi bakimaka yango. Olobani ndeko pour na likambo wana. OK. Merci beaucoup. Alors, premièrement, ngana za mwana mboka na botami awa na koleli awa. À l'époque, ba maman na biso ba mabele bana yako travailler zalaki ba oyo. Alors ngapé étant que mwana lelo yo malgré bon ba place comment déjà vendi nzamba sali grâce toujours na ba même place yango to bana ko sala na ba maman na biso ba teka yango et puis to yesu ka to yeko zonga so comme ba coordinateur ya ko sali saka misala oyo. Alors en tout cas na yebi déjà secret mabele oyo. Pourquoi na lobi ke na yebi secret mabele oyo? Pour ningi na uti ko lobalango na botami ana koleli awa. Na yebi nino koko cha place wana po simba nino ko cha wana po simba te. À l'époque tango bande ko po avant ngai il y avait encore des champs au banegi déjà ko coordonner misala oyo. Or terre oyo ezala exploiter te. Et yeko comme ga exploiter na nino oyo na renyanga. Donc ndinga na za comme cordon tango na taliboye non terre wana photo chango linyoko. Ah ba tukutu balobi lobi non kune ko simba te kuna balobi simba kate nga nazo chango manyoko soke simbi te. Alors dans ce cas vous allez me condamner. Ni yango monaki en tout cas vu que na yibi des gens ba secret mabele na biso ni yango na yeko cha linyoko kotoy. Alors je compte aussi sur la la réussite kozala parce que dans ça des gens na confiance na autorité ko pikula kuna ninge futaki biso. Alors na so bangela yango te. Donc na confiance wana. Merci. Voilà, vous avez confiance, on peut confiance na yo ezali komo na ndenge les autres ko entretenir na ba sarclage bilang ezali propre tout le monde na musique bongo. Alors ça vous a déjà bien noté. Alors mes secrets na yo parce que to le ezali l'université yo za la professeur ya lokumu ozote e belé bandeko na yo ba congolais na ba congolais misu bazali na pays bazolanda na Lubumbashi misu bazolanda o na Tanganyika musu bazolanda o pe na Mushi na Congo Brazzaville libanda ya pays bazé belé la porte bazolanda mais kasi pourquoi ne pas ndeko juge de partager secret na yo pour na recevoir un peu de vie des fermes où ils ont kende pe robunga par rapport à mabelo ezali un peu na zelo so ko tel c'est Balandia Fantastique Info télévision. Voilà. Alors merci beaucoup aussi pour la question. Donc secret ezaka kamoko na misala oyo secret ezaka kamoko surtout na biso ba coordonnateur boy secret zanine premièrement ne to ko lobela sarclage na pour réussir ne na ba terre boy faut d'abord faut que me pesa na sarclage puis faut que ça la choix aboutir au faut cha awa parce que moi j'ai félicité quand même maman Petroni pour yende mutazali vraiment na base ya makametali manyoko. Alors à chaque fois maman Petroni di singa place aux alliés en tout cas mbote na yo na yebiko ko landanga lelo. Alors merci vraiment na ba insistance o bana ko insister que les blancs kuna tango ko sala ko cha boutir nini na bana ko expliquer pe que tala boutir na ko cha parce que na sala ke choix ya boutir pour na yebaki. Donc exemple oyo eza première fermeté oyo ngai na travailler neka na uta koloba na travailler na ba ferme na yebi déjà ba secret ya ba boutir nyoso tout. Alors secret ça ka moko c'est la propriété. Sans la propriété en tout cas bondi milanga ke elo côté surtout ce que zaki négligé ça na kata zamba. Umoni lignoko tongo eza boye eza lokola
nzoto ya mutu tango ozo tia yango propreté nayebi te mese journaliste yo moko yebi nzoto ezo propreté zakani toujours saleté o risque ba mumema niko bimona nzoto ndenge moko pena ye soki yo ozo tia propreté alors tango yo ozo la récolte ko songo tango nini alors c'est pour cela moi j'insiste si je dois insister pour la réussite na ma sorte ma belle boy c'est toujours la propriété le secret ça bref c'est le sarclage pour ça le sarclage pour na au réussir na ma belle o ezali sablonné et mingi aussi ceux qui pourront ezali o amandé yango et kozala malamu. Voilà balanda fantastique info télévision toujours continuer toujours toujours na kati ya faire mais bomoko na kati ya province ya Congo central na village ya Sonabata ici quand ça la découverte ya komona manioko alors tout le monde manioko boza na moto kende na image sur Matadron to rozwango nyoso na motindo na nyoso to rozwango ndenge za ko mais après manioko la télévision nini auto ikotala alors ndenge to kitaboye donc ne to kitaka boye to déjà ko la escalier to kitaka donc to bandi na 10e niveau tito kita na niveau 1 donc escalier donc manioko tito ko na manioko avant to les gars côté mosusu to kita na porcherie là sur bangulu babatami voilà balanda fantastique info télévision autre pesi mo sala on a drone ya rozela biso vie aérienne ya manioko ezali awa après to zonga na deuxième zone où ezali na kati ya ferme bomoko tolanda. Technicien biso cherche Jabi Loko Yoka Bango cherche Jabi Loko nzemwani ya bonheur Jabi Loko nzemwani ya bonheur Papa Charles oye oye Charles mobile kitoko trop Cherche Jabi Loko nzembo ya bonheur wana tokolia na bonheur taka tusale viva yo ezali technicien ya bonheur aya 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 Demi boogie de mane aya Taki mweni kwe mane aya Kata mwana imene mane aya Endo Yenga ya bane ya mone Yenga ya bane ya mone toujours na kati ya ferme bomoko awa epai ya papa Freddy na mama Petroni depuis mboka États-Unis oyo topesi bango bambote esika bazwami alors ndeko juge tokomi toza toujours na kati ya concession oyo toza kote omona na totamboli tolembi mpona kotala bapondu alors apeka bapondu ezali mais namoni pondu un peu différent la pondu tomoni kuna qu'est-ce que okoki okommente par rapport yango voilà premièrement nauta kopesa différence ya eloneli eloneli kuna nauta koloba eza mois de janvier alors awa eza manioko ya mois de novembre toujours 2024 oyo elonamaki na mois de novembre donc nde nauta kopesa kaka donc mutu na mutu alonamaki na etape na ye donc ndenge kaka biso mpe tobotamaka donc na kati ya famille donc biso nyonso tobotamaka ndenge moko te muna mutu aza na jour nabotamaka donc oyo eza mois de novembre
nde yango bozomona ti tokokatisa kuna bokomona oyo mpe ya mois d'octobre. Voilà. Merci. Je crois que la image à drôle. N'ingezali komata likolo awa na kati ya ferme Bomoko na kati ya province ya Congo central. Alors, nous continuer dans la fantastique info. Bon, on a rabino moko paysage. Tu regardes na suka, ce qui ferme Bomoko ezali na combien de zones. Donc, totali yango bon on a drôle n'ingezali l'image. Alors, on va toujours continuer à poser des questions parce que Oyo ezali une université visionnaire dans la fantastique info. Télévision, voilà, chaque manga, Nassime la caméra, Zala Makasi. Alors, toujours continuer, très cher abonné des Fantastiques Info. Tout le monde est d'accord, ça va Moussala Kuna. Tout le monde est d'accord, on a voyé, quand on a un peu ma question, et qu'on a vraiment la moumingi. Alors, voilà, papa Mode, Bonisante. Ah, aïe, 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 aïe. Santé qui quoi? Alors, comment nani? Comment nzuzi? Yo zali nani na kati ya ferme Bomoko? Ngai na kati na ferme Bomoko, nazani ti journalier, na yaka na sali, na mbongo na soit na ça une semaine, na tiki ba garder nga mbongo na après une semaine, na mbongo na mbongo ni sunga biso na mebele, mbongo ni sunga mebele pour ma classe, ko songa bilo mike donc pendant congé tu buto côté na biso a to ça na biso la vie na biso simple donc il y a vraiment dans cadre biso donc banane école primaire donc si na lieu de commune secondaire aussi to côté université ça grâce à vie na biso au point ce qui était vraiment ça on connaît vraiment. Voilà, merci Ndeko to sengi na omela na oso il parce que vous allez fantastique info télévision to se belarle to kuta na bino bo simba ka Congo pour nous encourager que ko simba Congo boye ezali mosala ya bozoba te ezali mosala ya mayele ezali mosala ezali prière ko sala bilanga pour moi na ba ko sala bilanga muta sala bilanga da prière azo ko sala parce que laisse bateau ya yebité pour moi j'ai dit ça dans le barango toujours bongo. Alors il est car ndenge nini pour na ko zo tâche na journée il est car quels sont des détails où est ça la maka aux tâches ba futa rabino par bion ba futa rabino par mètre combien de mètres carrés mais quand peut expliquer parce que pas de vous intéresser ko yeba yango. Bon On y commenter. Voilà, merci beaucoup na question wana. Moi je pense que pendant ce moment alors oyo petit na ngai oyo na yebi pendant plusieurs années mo yemo expliquer. Alors c'est un petit que je donne confiance. Donc dès que vous montrez le clash aussi wuti kuna ezala kazaka na équipe na ye. Donc yini mtako na équipe wana pe soki ba yeto yokani na katili bango tâche. Par exemple na rose wana na moi kuna 50 mètres sur un ego tombé na longueur. La largeur est à toujours 50. Donc à peu près moins de hectares. Vous voyez on yokani prix. Vous travaillez sur kanango bazimbo. Bon on a bon mais c'est arrêté par exemple mètre carré ou bien par exemple au salaka. Je sais pas parce que dans mon habit comme sur la Congo centrale avec na zongo, il parlait plus de 10 sur 15. On t'a ça on va foutre 10 000. Là les années ni. Vous savez na zana na ba souvent na zana ba plate bani. Na katela ka moto plein yoka 10 plate bani. Pour matanango boy 10 plate bani donc matanango ti ndeti boy soko zui. Ndeko soko bala caméra kuna na se kuna au moment na se kuna yoka moto matanango 10 plate bani. Soko na moto sisi azumbo na. Ils ont par exemple combien par jour ici? Bon ouais journée. Ouais. C'est 10 000 francs. À 10 000 francs. C'est ce que je voulais. Je voulais vous passer cette précision. Là, alors, aux Liloba Koloba, pour la yo, parce que moi, je t'encourage, mon cher. Je dis, tu fais un bon boulot. Malem, beaucoup de l'obandi, ou mati malem. Mais aux gens, moi, il y a des centres fantastiques info dans mon couleur lilo. Bon, moi, Loba, ça. Musala, on va go ça venir musala manioko. En tout cas, mais ça fait ma base. Ça fait ma bon, vraiment des beliefs, vraiment fan, vraiment ma belle. En tout cas, pour na faire un bon mot, vraiment on aime te sunga biso pour na misa mike pour tous en mbongo te. Ce qui ferme au te donc pour na biso ba jeune vraiment ça passe vraiment. Donc vraiment na c'est vraiment na ndé pe ba vidéo pe na biso pe batala ngo pe ba mona pe ba ninga ne pe ba sala pe Congo. Na c'est plan na sala akina kende na senga na yiba wana ndi mabeme na ya na seli mbona na surface na mo ibende na olela mbongo na ngai. Très bien, bravo, dans la fantastique info. Bravo, vous avez raisonné dans mon salon salawa. Grâce à Bamisala, oh papa, Freddy, la maman, Petroni, Bapesia, na kati ya Congo central, vous avez bilenge à Saliboé, na souka préparer rentrée scolaire de Kitoko.
ce sont des activités où ils ont aussi encourager. Partagez la vidéo dans des fantastiques infos, où vous avez l'habitude de partout. Tout ça continue, l'autre, vous avez awa, il y a Rotala, moi je vais dire déjà que il peut être parmi les rois, tout la reine, il y a manière on a quatre Congo central là. Alors, toujours avancer malembe, pour la Rotali Sabino, non, Michel et Taliko Kende, awa, nakati à faire, mais bon, moko. Alors, vous pouvez partager vidéo, vous pouvez partager vidéo, et de façon déjà, il y a encouragé Bisso, awa, oyo, tout ça, la bino mosala, oyo. Et merci aussi, na Shadrach Manga, oyo, azuita nae, pour la la bino image à Kitoko. Les alliés PTT, kokota la bazamba, ko filmé, donc, alors, ndeko, awa, tokona mona la musika, donc, la mona les alliés, les porcheries, les pour la ezanine. Et la porcherie, hein? Balania Fantastique Info Télévision, ensemble, étant comme ça, la découverte, il y a porcherie où ils allaient, on a quatre à faire, mais bon, moko, na Congo central, là, donc. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité. Fantastique Info, toujours dans le cas ferme Bomoko, Oyo, Tolito, tout n'a peine de simple exige. Nengeni basala rapona kosokola bango bangula ouais les kaka nengeni tout ça mais quand peut côté balania Fantastique Info Télévision. Voilà. Awa ndenge bandeko bazolanda biso ne bazomona leki na biso oyo tobengaka lijokoto, donc Jordi lijokoto yeyo azosokola bangulu. Ngulu premièrement aza mutu moko aseng na première bangulu ya vous ça là ouais yo la tande basokola ngo ngulu aza mutu aza ibwele moko alingaka mai ebele. Alors ça signifie que tout le monde qui ko toka kuna na rivière kuna oyaka nango en tout cas ebanaye ko nyokola mo makasi. Ne te vendre en tout cas tu es raisonner tout ça la moi système ya OK la tabiso total la biso moi système ya irrigation oyo bozomona wa ko banda kuna donc to ko place oyo mai yango witi to ko expliquer. Alors to sala que installation oyo salami pas plombier te mais ngamo ko etake technicien to mekaki vraiment donc ko sala effort pour que mai longa kuna e yati awa. Alors ndenge bozomona petit asimbi boyo wana oyo arrosage ne yango zo ko arroser. Alors awa tozali na robinet na biso awa ça signifie que ce qui to kangi alors mai moye ile kalsusu ezate ce qui to fongoli automatiquement mai bani ko kuya kuna ndenge bozoyoka. Alors ne bozomona même na ba chambre ba mai za ko tonda parce que tozana facilité nyo surtout. Donc, tout ça vraiment pour faciliter ma communion surtout. Très bien, merci beaucoup. Alors, simple juge, il y a une autre question là tout mais comment vous faites par rapport il y a Kolande la Bangulu, Naka maladie, Naka Ngula Boti, qu'on peut ça un peu moins vaccin. Comment vous faites là? Est-ce que vous avez un vétérinaire qui vient de temps en temps ou bien vous débrouillez à CAC? Voilà. Qu'est-ce que ça malamu? Tout à la caméra s'il vous plaît. Ok, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça malamu? Alors, voyez bien Ngulu, Aza Mutumoko, Aza Lokola Kakamutu. Faut qu'on la cahier de temps en temps. Alors, tu engages un vétérinaire Oya Witaka qui sent tout, Ayaka pour la la bango. Au cas où il y a un problème, en tout cas, tu as un téléphone, tu as un numéro, tu as un cahier. Tu as un 20 heures, en tout cas, le bin tonga la tête beaucoup mon fire parce que ça charge naïe. Dans ma cambetali traitement, en tout cas, bisous tout ça va y dominer. Donc, bisous tout ça wana pona ko lande la bango, propriété na bango et puis à manger na bango. Très bien. Alors, mais quand on peut s'appeler historique, et les gars qui n'est en fait, vous avez commencé avec combien de Ngulu,
Et ça, les temps boni, beaucoup on a 36. Les gens un peu comment, mais qu'un peu expliquer ce que vous allez qui la période on a déjà. Voilà, merci beaucoup. On a expliqué la période où on a commencé, où on a écouté la bango. Alors, naibiki na ose la question, mais naibiki koya. Donc, je voulais d'abord expliquer pour batwa bamiyo que la yango. Depuis Naza Awa, ça fait déjà 1 année 9 mois. Banana ye awa. Tout le travail, tout le monde a oh, salami wana. Et ça dit au coup de yango, tout le monde salisi yango. En tout cas, ngamo mona salisi yango. Sur 100%, combien de pourcents salisi? Na minute déjà c'est 100%, Naza déjà na 90%. Donc, en fait, question dans la bande là, on se dit tout ce que tout le monde a oh, on dégamatise drone. Je répète, tout le monde ba manioc, vous le dites qu'ils 8 hectares, tout le monde est porcherie. Nazo mona na musika kuna ba mbisi, nazo mona bilo ba ça un peu partout. Alors, tous ces acquis leur côté qui ont déjà ou par rapport il y a tant au continent mais qu'on peut ça ici pour ne faire Aziz à l'avancée. OK, merci beaucoup pour nous comprendre les questions malam. Alors tant on a yaki na yeko kuta parti manioc ezalaki. Ici là to pikola yango. To pikola ki yango na mois de janvier. Pourtant, mère yaki awa isengela ki to pikola yango bateka fufu wana. To pikola yango na mois de janvier wane kendaka. Alors tangu soko to pikoli wana ça signifie que ngamoko siko tangu na yaki yako kuta y avait des terrains bakata mais abandonnés. Ne na se concentrer qui na créer na nos premières manioko pour que ba mona peke no na sa capable ko sala yango. Ne na ko laksa bino manioko ngo to créer ki na ne onga na comme na mois de novembre na comme 2023. Voilà, merci. Alors tout moni au télévision côté manioc, au télévision côté il y a porciculture, tout moni porcherie awa. Alors deuxième troisième zone qui est hôtel Sabalania fantastique il faut aux alani. Alors pour gagner le temps, je pense que tous les canaux de machine en bila pour qu'on ait fait une démonstration et tout ça là on ndenge nini pour expliquer que bino kuna régime. Alors faut na régime wana ndenge nini to transformer ka yango pe comme huile de palme. Alors to koleka wana. Voilà, télévision ali radio te Shadrack Manga tozo poussa na malembe ya ko monisa un peu ndenge nini transformation il y a mbila ile kaka awa na kati ya ferme bomoko awa na kati ya province ya Congo central. Alors to sengi na bino na vraiment vidéo tina suka mbalona liboso kotala biso to sengi na yo s'abonner pe partager ato mela kuna. OK, mbalona liboso kotala biso to sengi na yo o partager vidéo na bandeko oyo moni ki balingaka développer mboka na biso na nzela ya bilanga pe o s'abonner et kozala vraiment malamu mingi tozo poussa na malembe totalisa bino ndenge nini transformation ya mbila ekomaka huile ya mbila awa na kati ya ferme bomoko na Sonabata. Alors ngana tuna ba question na moni abotie ba caro ezalaki idée ezali nini source to ezali nini ya oyo ezali source oya mai otomelaka. Alors bandeko ebele bayaka kotoyo et sengelaki vraiment totongela bango source moko ya malamu pour que tango moto azomela mai même yo moko pene ngoyeboye okoki komela mai. Alors en tout cas okozala na problème moko te. En tout cas nayebi ke babisika nyonso oyo nga nalekelaka na zanga kotika bilembo te ne yango na préféraki vraiment sikoyo natika vraiment cadeau munene awa na faire mbomoko natika te maintenant nasala cadeau munene awa na kata faire mbomoko pour que lobi tangu munyosa oya azala na petit ya komela mai ne bozomona image ya source na biso ne yango yo. Alors source ezali même ba paysans en fait ba paysans bazali à côté ba to kama ya. En tout cas mboka ezamo musika. Donc o ezaka concentré na ba travailleurs nyonso de travailler awa même ceux qui viennent ailleurs o ba sana posa ba travailler awa. Alors mai ba etisaka yango yo. Il y a aussi des gens ba witaka mboka tanga yoko sala musala kotoyo amina ba bilio na ye tanga zo matati kotoka mai yake nango. Mais oyo à 100% ba to consommer ngo eza biso moko. Mai to zo mo pantique maboye. To ya boye to pasa to pesa manga ameka ozwango kitoko ba ndeko ya fantastique info mais comme on a yango je l'ai sur ma source na mais quand ba question mais source mon na kitoko. Donc source quand on dit source il y a mai boy. Nenga dali bongo 24 heures sur 24 heures et kitaka bongo. Est-ce que vous considérez rappeler l'air mort pression on mati et kiti tout à la car la pression donc avec le temps si au 2 ans la saison sèche donc mai tout partout ba source nyoso okay et kitaka boy. Mais na tango mbula en tout cas
soko che 5 litres moins de 30 secondes etondi. Ballon de Fantastique Info, tu as bien que Fantastique Info télévision, c'est une université buissonnière. Tu passes à la idée à boyer pour le roman, l'impression que tu as une idée. Parce que tu as constitué ma camomoni qui est simple juge et longo na papa Freddy et surtout na maman Petroni ba partager idée aux yeux au célébrer pas nayo. C'est ça tina la ngai na kitara na bazamba ko sala ba vidéo boy. Donc moi mais quand vous idée vous avez vraiment malamu. Félicitations pour la idée yo. Bana na ki na ba faire na mona vraiment ba ménager source na bango na mona te. Donc dali malanga le bossa romona et na ici félicitations. Voilà, en tout cas, je voulais encore rajouter quelque chose dans ma caméra source. Peut-être batu bakoloba bongo ndenge ni bango na kata zama fobaka tonga source bata kitoko bongo. Eloko fallait esengeli ba chana mboka po ba nyoso sunga ba nyoso. Alors biso to tongi yango na objectif nini. Alors tango mama Petroni di singa ou papa Freddy di singa ayaka awa en tout cas na zaka mpe na ba regret. Pona ni pourquoi ba regret? Faut que somba ka maya hier to yaka nango. Nenga su kantu kata na fandi natalité ma beleza ya bango moko ça signifie que faut créer pe source moko ezake ba melaka mai na bango moko ne yango moni en tout cas ensemble nenga utu koloba na bango donc to se concentrer vraiment pour tonga source na biso ne yango yo lelo yo to pesi eloko moko eza le meilleur. Voilà les meilleurs ngwa nga pe na pesi bino vraiment félicitations parce que les alimbala liboso na mona sous aménager na ba faire menace na kendaka ya boye so da moni na lobaka. Félicitations. OK. Alors balandi Fantastique Info télévision tozo continuer toujours à on a qu'à faire ma bomoko na province ya Congo central ba Congo ezali hein. Ba Congo ezali. Ezali écoute belé. Mais to kataki yango to salaki ma sanga o ba bengaka lungwela. OK. Voilà, alors to combine estikani ozo pour représenter biso. Ah o eza. Toté les s'il vous plaît. Oyo eza base na biso. Na ibisaki bino. Bolia. Na ibisaki bino likolo kuna ke na ko présenter bino tango tozo benga faire mbomoko. Faire mbomoko to tala na misala, mais misala ngo esala maka yango moko te. Toza na bato basala ka yango. Alors bato basala ka yango na ibisaki bino ke na ko présenter bino moko na moko. Awa toza na mama na biso komone mama Lor. Donc yende muto asimbi premièrement ne do mona toza awa na moto awa asimbi makusa. Donc au lieu na biso komela na biso ezalaka na maboko na ye le matin akozala wana présent pona ko bongisa biso ti tango bito sala biso misala misusu mike osutaka ba bengi biso kene papa boya ti ebeli. Donc mama Lora za wana tango bito sala be musala so to silisi pa biloko biso ke beli toujours tozalaka appel na ye. Donc biso tozalaka susu déranger te bana tozwa mama na biso yo donc na kombo ya mama. Bonjour. Yaka to pesa ope mambo to muke pesa balanda Fantastique Info ba meko mona yo. Telema boye, telema na ope menya wa. Voilà, balanda Fantastique Info. Nous sommes toujours dans la carte province ya Congo central. Oh, ils ont célébré notre découverte. Il y a ba Congolais au bazali na carte ya mboka États-Unis mais kasi motema na bango ezalaka awa na mboka na biso la République démocratique du Congo et précisément la carte ya village ya Sonabata. Où ils allaient à 30 km na péage. Selon GPS nangai nenge et yebisingai. Yebisingai c'est quand la commune péage ils allaient 30 km. Dans le bien on likolo te, dans le bon par rapport à source ils allaient GPS nangai na lobeli. Alors maman alors bonne santé. Santé bien papa. Mais qu'est-ce que tu peux expliquer ndenge ni osala mosala wa et comment na faire bomoko ndenge ni? Ngai na comment na faire mabomoko en tout cas na bana ko tambola ka ndenge ezala kaka. Ndeko na biso obo moni papa Saint Leblanc yende mutazwanga na mosala oyo. Alobi en tout cas malok to lembi penza. To lembi to sala mosala to bana kolamba en tout cas to lembi penza mais yo ya na kati po meka kosunga biso kolamba batika ndenge ezalaka po biso to zwaka mwa kimia. Na ndenge na kota na ferme oya bomoko yango na lambelaka bango na salaka bango makambo nyonso kaka oyo esengi ke eza makambo ferme na salaka ngonga nango nde na mati biso nyonso to panzani en tout cas ferme na fandi na Sonabata na Kizulu. Na Kizulu. Merci maman Lor to sepeli vraiment nzambe azala nayo. Merci azala pena bino. Amen. Alors na ko bakisa mo eloko moko toujours kana maman Lor à part ça à part kolamba yenda zali chargé na makambo etali ya suivi ya fufu. Donc wa fufu to sala kotoyo yini mutazali chargé nango. Donc soki to ke to pikoli manyoko to vandi on to vandaka dans l'ensemble to teti yango tant to ko tchana mai. Na yim ta landela. To tche yango lelo lundi et ko bima jour nini mardi donc toujours kaka horaire utaka pana ye. Donc en tout cas donc yim ta chargé soki to silisi awa
tango susu bandeko bakomona isusu kota fufu kuna donc ekozala po apesa explication ndenge nini makambo fufu elekela po yebi wana eza domaine ya basi. Il y a aussi des hommes oyo basalaka yango, mais en tout cas biso topesaki charge wana pa mwana mwasi po ekozala mwana. Merci maman Laure. Alors tokomi awa esika ete basalaka mafuta. Alors papa mbote na yo. Voilà, maloba ngambo yo ndeko Saint Leblanc. Voilà. Merci beaucoup. Tosengi na ndeko Shadrack azala ba focaliser mingi na biloko ke biso batu parce que biloko on est très important. Voilà. Merci beaucoup ndeko Lucien. Na likolo kuna na expliquer que bino régime mbila. Alors régime mbila totikena koteka ngona kisasa ka bongo te. Tokena koteka ngo bongo na kisasa te. Alors to transforma ka yango na huile de palme ndenge na lobelaki. Huile de palme oyo to transforma ka ekendaka na kisasa bandeko pe bazo somba pour que sungaka bango. À part bandeko même awa na village na biso esungaka makasi. Pourquoi esungaka? Ndeko lycée nayebi te soki poza mopaya awa mais soko tamboli mboka oyo nyonso tu okomona ke totika so na bazamba te. Bazamba nyonso bateka yango déjà. Alors population ekoma na problème mafuta. Lelo soko bimi na mboka comme mafuta moko eza na 500 francs congolais. Alors c'est pour cela nga vraiment nazalaka toujours basé na makambo on a landela yango de près. Et puis naza makasi na côté ba etali ba stockage. À part ozomona oyo tozana ba stock na palin. Oyo ezake lelo soki na bimisi yango awa bato bakoloba ke no soko bo gardaka yango pona nini. Alors nazwaka horaire soki nazwi horaire ya ba mère ke teka na teki. Mais so ba pesinga horaire te en tout cas na salaka yango te. C'est pour cela bozomona lelo awa tozana transformation. Donc nde ba osala boye so to silisi nde sima nango tokotokisa et koma oyo bozomona awa. Voilà oyo eza mafuta na biso ya ferme moko. Donc griffe na biso zaka partout. Malgré bon eza peinture hein elongwaka. Donc excès ya ezaka coincé pla ba bisike kendaka de hermo couleur elongwa. Papa quand on pour tourner balani ya fantastique info télévision bomoni produit fini ya ferme moko parce que l'agriculture est rentable, surtout passer la transformation. Vous voyez, bon, ils étaient un là, tout le monde a été belé, les couleurs de drone, bon, maintenant, là, ils ont passé la transformation. Nous avons ajouté dans la fantastique info télévision, nous avons plus particulièrement na papa Freddy, na maman Petroni, na bengi pour na bino madame packaging. Bon, mon aïe, oh aïe, pour na repasser bino sous longo, ma canisse malamu, pour na rosala, emballage qui toque à bloc na yo, bon, mon aïe, on a rendez-vous. Donc à partir du 30 août déjà et c'est qu'à août bon mon yango aza déjà dans la Kenya wa donc ça la formation pour l'hôtel c'est ndeni boko ça la update ya packaging na bino ya emballage ya kitoko to hôtel ça bino boni boye couleur ezali kolonga kasi ndeko a relax bino ça déjà na Kenya wa donc ça naie donc ça la formation on a besoin rendez-vous et vous la kitoko je voulais vous donner ces détails là. Vraiment, merci. Alors était kamaka boni awa 5 litres automoni. Bon souvent biso côté etekeli awa na mboka wa 5 litres ezana 15 000 francs. Mais en tout cas biso to préférera mingo tinda ngona kini. Soki to sali ngi do sala na ba fufu na biso bongo après c'est maintenant to kangisi na mafuta na biso ekena kini. Pourquoi binomo faut d'abord les pépés d'abord c'est-à-dire bino basona batin na benga bino bongo. Faut d'abord binomo lié botekeli bango après que bino to privilégier kini pourquoi? Non, si les Kino ne veulent pas travailler, il faut que bango va kufanzala. Alors nalobela ki yango. Il y a un temps aussi oyo ceux qui va pesinga ordre que te ko matrango ki sasa te. Teka yango na mboka. Parce que ça biloko fermet. Eza individuellement teka tanso eza yanga na sala ka ndenge na lingi non. Moi je prends d'abord l'ordre les ordres. Ceux qui va pesinga ordre après si on a exécuté, va pesa nga petanke ezakete teka sala boye pour que sunga bino na makamusu muso ezanango. Surtout quand vous regardez même installation oyo ya bacho oyo bozomona oyo. Et utika kana ni na misala ka oti. Donc votre ferme est comme dans un niveau rosala autonome dans certaines zones ou dans certains départements. Oui oui. C'est-à-dire l'argent ferme est autofinancé certaines activités. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Même makametali source wana. Biloko ya ferme oyo. Et contribuer makasi. Même pour chéri wana, biloko makamiteli biloko ferme oyo, contribuer makasi. Donc ça signifie que donc to salaka, to so produire pour que to diminuer un peu ba dépenses. Pour bango pe kuna ne bazabongo hermo bazaka pe déranger.
na famille na famille faut mona anga en tout cas ngai les blancs na kata ferme oyo na zelaka kaka appui ya papa Freddy di Singate ou bien maman Petron di Singate. Donc moi-même j'ai fait d'abord les efforts pour que ferme ye moko pe ayeba ko bimisa ye. Surtout net na makamata to comme ko makamando na ko expliquer bino ba modalité ndenge ni to salaka puis ndenge to teka. Voilà, merci beaucoup. Tous appellent de quoi to sala ngombote papa. Kombo nani? Kombo nanga oncle Guilin. Oncle Guilin. Ovani na mboka nini? Navani na Sonabata. Voilà. Navani na Sonabata. Ovani na Sonabata. Oui oui. Alors yo mosala na ezali nini awa na kati ya ferme Bomoko na village ya Sonabata. Bon, vraiment merci beaucoup pour la parole. Awa na kati ya village Sonabata nazana misala awa na kati ya ferme Bomoko nasala ka misala ebele. Nazana kota ndunda, nazapena kota bilanga, nazapena kota mbila. Do nasala ka misala tu. Do nde yango bomoni na prepare yake yango pobo ya kokuta ndenge musale salamaka. So pe bolobena la spectacle ndenge ba mataka na kati ekwe na papite toche mafuta yango bozomona. Bakomona. Oh, yo mo sala pe o matili kolo. Oui na kati ekiti. Donc yango malaxer non? Oui. Yango yo. Bande ko botala mafuta ya bien, ya propre. Nde yango nezo laksa huile. Soko kali yango donc ndenge moko na huile. Voilà. OK. Na produit. Est-ce que vous avez l'idée, par exemple, il y a une habitation à cordon, vous avez l'idée en termes de production, parce que vous produirez au moins par an, combien de litres, par exemple? En tout cas... Est-ce que vous pensez à estimer par an, en tout cas, ce qui n'a pas estimé, c'est comme on appelle 400 litres. 400 litres. 400 litres. Mais est-ce que vous comptez y pénériser le projet, c'est-à-dire que vous avez un sika pour nini malaxer na bino et que continuer toujours qu'on continue comme ça là ou parce que bambilo est coliming et comme moulaï oui c'est comme moulaï ming matarasu te projet nango eza déjà na pesa déjà demande mais je pense que demande on appelle ça et c'est comme si ça prend beaucoup de temps. Mais je pense que les gens qui ont sabino ngana sala moi demande pas ça dit parce que je crois bino mo bozala ba mbila la bino oyo c'est supposé que ça ba sema malamu. Pourquoi vous ne pensez pas à reproduire ango? Vous savez oyo soko lingi o reproduire ango en tout cas na suka nango eko bota kaka malamu te. Mais dozana ba mbila ba palmier oyo auto tenir à F1 voilà auto somo ka vraiment wana soko loni yango parce que nazana posa net pona ngakutu nana posa oyo kufa nango tolo na siko bambila oyo ko permettre biso umutatila maika kata boina niveau C ezo bozo kata boza l'aise. Alors naza déjà na projet nango déjà donc nika na ibisio donc to baneko landa nanu makametali manyoko pesi manongo to kokota na ba culture mususu. Très bien. Alors papa Zan oncle Lobi Ozan le monsieur Roloba par rapport il y a produit mais un peu expliquer d'une manière il y a mukuse production les karandeni et production les kakaboy. Na ko lakse spectacle po bo mona ndenge lekaka na zwinze lukamba na ngai eski lobaka salar to zo mona oui on a zo singono matelaka kombo nango nini yebenga mina kombo nini singo yo lukamba abenga ngo lukamba le yango memaka nga likolo. Alors, tokene tina nzete na kanga bo mona na matelaka ndenge mbele kwela. Voilà, balade fantastique info télévision attache Shadrack Mangalembi mais que c'était Vezali radio T. Donc toujours continuer toujours comme ça là, mosala ya kolakisa été parce que na mosala ndé mboka invité ko se développer et nous fantastique info tozali wala pour encourager mosala ndenge zali koleka, ndenge zali koleka, bozo za démonstration ndenge nini basalaka ba mataka mbila balandia fantastique info télévision. Voilà, on ngolo balisusu nini? Ah on a qu'à faire momoko ninga matelaka. Oui. Donc oui, mais quand on l'a la fantastique info ningi yo mataka total sikoyo. Vraiment, na zusinga na ngai na kangi déjà na nzete. Nde yango sikona ina sala spectacle pona mata. Voilà, merci. Tozoto la balade fantastique info. Rina tiana luketu, mena tiana na kingo. Oba kamwa siko mona ke wana pe ya maître. Voilà, ngala kimo musika la tala ngona démonstration. Total ndenge nini ele kaka. Voilà. Balade fantastique info télévision ozo na démonstration ndenge nini ba mataka mbila wa na kata FM Bomoko, bozo mona ngona télévision zali radio te. Ezo mona na bilili
kitoko ndenge nini mosala ezali kosalama ye wana na minute mokie akomi likolo tozomona ye lisusu te donc télévision ezali radio te balandi ya Fantastique Info télévision bozomona kuna sika oncle Guilain akomi déjà likolo donc total yango kokoya te wana soda parmi ba soda ya faire moko donc il est vraiment ça sous compter Zomona na bilili bana ndefa. Azomona ya. Tout ça en direct ya National Bata bana ndefa Fantastique Info na ferme bomoko bozomona na bilili. Waouh! Oh là là! Hey! Eh! Voilà. Félicitations, félicitations! Ah! Ok. Voilà la Fantastique Info télévision, la radio, tu as la démonstration. Il y a papa Guilain, Nengeni Niazako Amati, Nengi Pande Okita, Milengo Pekwe. Donc, Milengo les hommes dans la Bilili, la Fantastique Info télévision. Donc, tu vas Mbila, Kasi. Amati na Kingo do single na Kingo, Chantak Manga do Zoé Malam. Mais il y a Chena Kingo. Il y a Chango dans le Kingo. Ça signifie que expérience est Ali. Voilà. Eh, Milengo. Alors, ngana yebite soki bana ko compter, bana ko mata, ya kati, au compter tant botali ba minute na bino, je pense que a corrigé pas même 4 minutes. Non, tina kiti yawa, asali kaka 2 minutes, donc 2 minutes 54 secondes, voilà. Donc ça signifie que expérience en tout cas ça na yango. Donc oyo ninga na yebisa bino, aza vraiment parmi ba soldats oyo bazo sala ke ferme bomoko et que ne liboso. Surtout dans ma métallique production ya huile de palme en tout cas. Bravo hein. Félicitations. Voilà, c'est quoi yo régime yango ekui a comme c'est quoi na moment oyo a papa yango. Pourquoi zo papa yango pour lemba. Pour son temps lembi a kozana facilité ya kolokota yango rapidement. OK. Voilà, né yango na bozo mona. Article combien de jours pour na alongola ngo? C'est 3 jours, c'est ça la 3 jours. 3 jours. Oh, Tolex yango be bata ebele te pour la soki poli alors ma faute ezalaka vraiment mabe donc sango chana munoko ebimisaka pena guya bien te nde yango bana biso ya esalaka 3 jours à pamba nde bozomona donc tolobelaki oyo eza radio te mais eza te télévision tant tolobi ke télévision ça signifie que tozolakisa bino ba démonstration nyonso tout oyo bino bomona te alors biso tozolakisa bino yango donc awa faire mbomoko en tout cas toza mini na tout o nyonso to kolobela awa ça signifie que to kolasa binongo vidéo donc vidéo bokomona ndenge kotambola alors à part ça so do silisi awa to zonga toujours kaka na malaser wana poto la sabino ndenge nini soki muto a tourner ndenge ni to salaka ndenge ni to sokolaka ba dessin na biso wana donc to kolaka sabino très bien voilà télévision ezali radio te balandi ya Fantastique Info bomoni oncle Guilain oncle vigilant na moins de 3 minutes amati likolo ya mbila abuki mbila pa ya kiti donc démonstration yango vraiment félicitations pour appeler ça yo dans le boko vraiment ngana liaki déjà mbila donc na moni yango ya kitoko mingi mo voilà félicitations donc no hôtel lo tika liwana et vous allez vraiment malamu mingi Shada manga ulembi ozonga kamba itwaye. Nous sommes la chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Yo soko sanga ke question ya ko poser nga menga na zana temps ya ko expliquer na bandeko. Alors awa to moni ndeko Guilain
natalaka misala nyonso oyo asalaka wana komata nzete ya kati aya bwa lokoti atie wana bana kotourne akende kozwaka so mai kuna non etanke technicien nalobaki non fana tiela yo robinet wana pour ke ozalaka na facilité ntango ozotourne so okomi na point oyo tokomaka keno tosokola bandika na biso oyo ozala na souffrance te nde yango bomoni ndeko chargeke soki okozwanga bien alors okomona moni robinet oyo donc eza wana mpona koaide ndeko Guilin ntango azotourne bongo yango ezomisokola longo yango moko donc yakene kotoka susu mai te. Très bien. Donc, les amis sont quand même ça signifie que au diminuer passi, au lieu de souffrir quand on est sur le côté, comme il y a un awa, non, au diminuer passi pour nous faciliter. Donc voilà, on a ça qui n'a pas na makametali machine na biso ya mbila. Donc exploite ça na ngonde yango yo. Félicitations. La chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès. Rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agri-business. N'oubliez pas de vous abonner, vous, gratuitement.